biso tozana susu makambo mingi ya koloba te tobanda koyoka na bato babanda koya oyo nyonso babanda koyebisa biso elakisi ke oyo elobama na 21 na oyo bapapa balobaki na biso na nkolo yesu ntango nango ekoki na Brazzaville tolobi mingi tosali mingi mpe likambo eke mokili mobimba malgré ba dérangement ezali mingi kasi biso totala wana te avant te yango nga nalobi toya tokoyokana na biso tosala misala ntango ekoki po oyo koyela biso eza ya minene totali Brazzaville etikali Angola faki beta nano mbanza Congo lokito eyokana bato atire soki kopumbwa kaka lendi nazosenga ke tozala presse te ya kokende tokokisa mokano soki nayembisi nzembo wana parce que Brazza tokendaki toutaki kuna naza koinsiste makolo na biso po ezala kaka na nzela ya Angola tokokende bia tokende te Au deuxième vice-président général du mouvement social de l'assurance humaniste, MSS Caponci, pour le grand pasteur national délégué de l'Église, que conformément au texte réglementaire qui régisse notre Église, le cabinet du chef spirituel et légal vous désigne président général du mouvement social de l'assurance humaniste, MSS Caponci, en remplacement de monsieur Alali Armel. Vous exercerez cette fonction jusqu'à la nomination du nouveau président général par sa divinité Papa Saint-Louis Montenegro, chef spirituel et représentant légal de l'Église humaniste. Nous présentons nos sincères félicitations et espérons que vous mériterez par de vos services et par de bons exemples de la confiance de la séquence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les directeurs de cabinet empêchés et sur l'instruction de sa divinité Papa Saint-Louis, le représentant du Papa Maurice, conseiller principal en charge de la documentation et des archives. Nous invitons Papa Panzupaka, le nouveau président général Aïe, de passer devant pour recevoir la bénédiction de notre élu. Kandale banongo muzola kwa seye mwana ye tata mwanda velela
twena kintwadi yengudi zetu bamama bao bakalanga bimpovila byetu kwa masemeto tulombele kwa bamama lwatutela mana betu bana benu taluvana kiambote faki ika tukubikena moko twavana ngudi zetu kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kono vwanda tata mwanda velela kaiza yandi kakako waiza yen luengi simyandi mikalanga lukufi ye yandi tulombele kwa sedieto watutela mana betu bana bakutakuvana kiambote faki ika twakubikena moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kukuvwana busitu telimisa tata nzambi ekuma tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi nsemya zulu yentoto tuka le 12 septembre 1887 wakulumoka wena yeto kindwadi uzinga nga yebeto na telumbukia unu tata Simoni Kimbangu wena yeto yandi mpe utubokele yandi utukutikisi tulombele kwa sedeto tata mwanda velela watutela mana beto bana takuvana kiambote faki
bika tokubikana moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa sedito, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalaka yeto tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakombo tata mwana pe tata mulimo santo. Tolandaki mate na biso. Papa selo mutate ya kibiso. Abandelaki na banzebo bayuda. Akia na bibeko mikanda na ye yosuka toyoki to bomba to salela po mukolo wana tobika. Tango yezali tango na biso, tango ya bana nzambe. Oye salamaka na 6 juin 21. Ezalaki pasi. Biloko nyonso bato mboka bazalaki nango. Esi balia yango, botola yango, babengani bango, bato baregrete. Papa Kimbango alobi te bobanga te oye salami eloko pam tokozala sanzu elelo yo ndenge bapapa balobaki bapesi yango na bamusicien faki bozongisa oyo bapanzanaka bazonga na Yerusalemi. Kolo Yesu nde akosangisa biso. Tokoti mingi toye presque. Pesinga esengo pona nini? Makambo na biso ekomi pene.
liboso pasi nde esengo eyaka ntango tozalaki na Brazzaville likambo nabimisaki nakimona meso nalaiswa toleki nini biso nyonso tolobaki kimona meso elakisi mabombani 2024 papa balobaki soki tokokisi ka 100 ans botala makambo ekoyela biso na liboso donc tokobandela na zero faki ntsintsani ezali nga nakoloba te nakoloba mingi te mpo na nini susi na nga ntsintsani mbongo tokosala lelo yango nde tokoyambela bapaya nyonso bakoya na le 8 juillet mundele to moto mwindu baza na nzela bayabe baya te bakoyela biso makambo malamu nalokoma koloba ete biso toza na susu makambo mingi ya koloba te tobanda koyoka na bato oyo babanda koya oyo nyonso babanda koyebisa biso elakisi ke oyo elobama na 21 na oyo bapapa balobaki na biso na nkolo Yesu ntango nango ekoki totalaka ke en pratique tokona kotia makambo nyonso wana ya misala na Brazzaville tolobi mingi tosali mingi mpe likambo eke mokili mobimba malgré badérangement ezali mingi kasi biso totala wana te avant mpe avant te yango nga nalobi toya tokoyokana na biso tosala misala ntango ekoki mpo oyo ekoyela biso eza ya minene ntango ekoki totali Brazzaville etikali Angola faki beta nano mbanza Congo lokito eyokana bato atire soki epumbwaka
Merci Faki. Namatoi Karaminga. Oyo tozomona nini yango? Oh. Adam, Eve, ba baby si. Na jardin d'Eden, ba benganaki bango te. Bango moko ba bimaki. Bongo bakendaki wapi? Na Angola, na Mbanza Congo. Angola mutu. RDC Libumu. Brazzaville Makolo. Yango papa nyangenda za korobete. Soki atelemika na Mbanza Congo. Angola mobimba zui yango. Babele ya kale tongamaki na Mbanza Congo. Babele ya sika kamba Yerusalemi. Oyo koya mabota na mabota. Kolo Yesu nde akosangisa biso. Botonga kaka Yerusalemi nde bokomona oyo eza koya liboso. Yango tolobi ke biso tona moyen te ntinsani kaka. Toyebi ke fete ya le 6 avril tosalaka ntinsani ya Lingomba. Le 8 juillet tosalaka ntinsani ya Lingomba. Le 12 octobre, sur la Pensinsani ya Lingomba. Dominique, dès que tu as un retard à 10 ans, le mouvement peut tout côté na kati. Yango wana lobi lelo, na koloba na ngate. Lelo to sala ntinsani, lobi to sala ntinsani samedi. Mariage ezali peut-être le bondeli ya tongo na moi to kosola na ba musiciens comme ça mukolo yenga to sali lundi nazo senga que tous à la presete ya ukende to ko kisamokano suki na yembisi nzembo wana parce que Braza tokenda kito utakikona. Naza ko insister makolo na biso ko ezala kaka na nzela Angola. Tokokenda bia tokende te. Oyo ezali ke papa lobi bien. Tosenga bolimbisi na lisumu ya Adam Eve. Tout ça là qui a et alors bien na quelque chose la bien eloko wana eloko wana etamboli Europe mobimba bandeko na biso ba coréen bayaki kosenga bolimsi ndenge Abraham abotaki mwana moko Isaac. Isaac yobota bana mibale Esau na Jacob. Mwana liboso moto mwindo. Jacob nde mondele. Ukonzeke na Jacob. Yaya regrette. Tata lobi kaka. Likambote salila leki. Koleko ya leka kosalela yo. Bongo be bongo te. Kuya ya tata Simon Kimbao. Kangiye ba nyokoli ba salitu. Tango ba musicien na bambuto bakendaka na Belgique. Papa zwaki ndambo ba papa bango misatu pe bakendaki na Belgique.
papa Mfumalongo atuni pona nini bonyokolaki tata na ngai na roi Baudouin. Yalobi te bozaki ba esclave. Lelo lokola ye makambo wana si esila. Donc tozaki na bowumbu aye kolongola biso na bowumbu tata simboki mbao. Soki totali le 6 juin oyo biso na France, le 6 juin ya bango balema bakotelaki bango zaki etumba. Donc lelo mpe basali fete biso mpe tosali fete ya kozongisa bao babimisa na nkamba ya zonga. Biso fete bango mpe fete. Likambo ebani kobima moke moke ndenge yango ezalaki ndenge mpe tozali kosalela biso mpe tobongisa oyo ya biso. Nzembo wana napesi pamba te ntango ekoki biso totelemi kaka tozozela kaka. Ya mingi eza ya liboso tobanda koyebisa bino moke moke. Toyeka mpona kosantsinsani nsima nde kozala makambo ya suka na koloba mpona bato nyonso nde tozongi na biso pokobongisa mpe bafleur oyo tokotia na bamozole po ete bolimbisi esengama tofingi totioli tolobi mabe tobundu mpe bitumba toswani ingoma na biso ezali na bongo te. Yango wana lokola toyeboye tosisa nyonso ya mabe bongo tokokende tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata Molimo Santo. Amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusia musu lwa tata nzambi mukumbwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
Tata Simon Kimang Tianani, Mokonzabule, Mpe Mokonzeli Bomba. Natina ya Molulu, il y a les 6 joueurs, et Kokisi Mibukama Namisako. Nayango, Tata Simon Kimang Tianani, Oyo Makuna, Makotaki, Namuka, Isana. Tata Simon Kimang Tianani, Bisoba Wayo, Toye Kotomela yo, Milulu Malamu. Nayango, Tosengi Kimia, Namakuni Mobimba. Kimia na Libomba, Kimia Bela Bazotra Nasu. Tata Simon Kimang Tianani, Tosengi Oleka, Oktene Kubanda, Nakiti na yo ya Lokumu. Oliboso ya yo, Tambu, Mazo, Mauzo, Pasto. Gardez à vous. Mise. Avant. Marche. Allez-y, en place pour les soldats. Musique, garde.
Mvukagaji vizuri kubambelele kubanda tembo ibuja tata kumano kulombelewa kakakula kakula nziti. Les intolérants, à gauche, gauche. Pour les préparer des feux de l'honneur. Midi.
Santo. Papa Simon qui va vous faire la biso. Nous ici maintenant mingi papa Dino vous avez la biso. Le 6 juin 2023. Mon numéro est modèle au premier biso la 6 juin spécial 2024. Papa Simon Kibamou, merci, merci, merci Mimi. Yo ici bisoba la dino. Il y a mon kili mon bimba. Vous allez Zambé à solo. Vous allez passer à midi, vous allez la yo vous allez partout. Ayamo, papa Kamingite, papa, vous allez passer à moi na moko. Nous, au na biso. Nous après, pour la tata, moi on appelle tata Molimo Santo.
mbote papa journaliste, kombo nangai papa Nzuzi Ngembo Mayunga, nazali dirigeant technique ya Faki Mbanza Congo, Kulumbimbi. Bon, effectif tokoti toye 14. Tozali na 7 mama na 7 mibali. Na pembeni awa tozana papa secrétaire